Ma mission TV, le miroir du monde. Consultation ça dialogue te ba obalingi dialogue baluka mboka na bango ba que ça dialogue fatia osala dialogue te acteur politique te banana mboka oyo c'est pas pour na choix nanga ba bemba baza acteur politique ba Moïse Katumbi ba passer dans la politique ce sont des gens qui ont de l'expérience ba fayu par consultation on voit le mot consulter consultation ça veut dire quoi na yeko tout na yo ndeko nanga okanisi nini na makambo to lingi to sala la consultation n'est pas égale au dialogue. La consultation n'est pas égale au partage du pouvoir. Relation à Zaki Nango, na acteur politique Moko Oezaka FCC Cash. Parce qu'il y avait un coordonnateur, la FCC, et il y avait aussi un coordonnateur Yakash. À Monique entre Bangomi Balé, Bazo qui n'est pas dans Samboka na gouffre. Gouffre l'accès Liboulou Yamabe. Bouzoba, 32 ans. Conseil ni ya à papa. Mais votre expérience au Tangi, Bemba, Banani, il n'y a pas ça. Il y a ça na Kati, mais ça c'est un grand échec. Parce que être directeur du cabinet chef de l'État, avec deuxième personnalité. À l'époque, les gens qui sont hier à l'obit, comment on est allé à l'époque, Terminator. Ma mission TV, le miroir du monde. Eh bien, bonjour mesdames et messieurs, Ngawabino Gloire Boussobe, outre Madi Boussobal, où on dit souverain primaire, petit peuple ndé Makambo. Nous continuer à battre concernant Makambo et Kanamboka. Yango, tu es que moko ya bayi analyste politique pour tout solana et tout naïe. Bato bazolo baraka tika balo ba consultation à chef de l'État, bato soki baye comme partage des gâteaux, consultation à chef de l'État, bato bonaboy. Yango lelo to kutani pe na analyste politique moko ya malamu ou analyse rapé malamu, to mekape ko solisaï. Et puis qu'est-ce que nous pouvons attendre na ba réunion ya FCC population ko ko zelanini tozana analyste politique o ya bino bo sepelaka ebele ba benginga ce dernier ta batuni ngai mais ndenge nini azolo baté azomona te eza analyste Papi Kabeya, c'est avec lui que nous allons parler parce que toluki epé moi mingi kasilelo a possible opportunité à okuta na e. Bonjour Papi Kabeya. Bonjour monsieur le journaliste petit peuple na sepeli mingi Koluka Mutu, et ça problème, mais Mundele ça change. Même si tout ça, bandeko baola nanga sigo, bazan États-Unis, bana Paris, bana Allemagne, baza wapi, poto kutana bino, ezara na o bangala balobaka na bolai bo singa, dobeyanga na singa. Ba internet bo limi sanso to mona na kité parce que ba benga ki ngaité. Mais quoi siko ba benga, yango na yepona le sabino mo maté ya kitoko. Première question, ba consulter. Ngai nazo tout na mitu wana na pesa ki public. Papi Kabeya, qu'est-ce qu'on peut attendre par consultation? La majorité de la population pense que non, ou la majorité de Batobazo, après ceux qui m'ont écouté, un chef de l'État par rapport à la consultation, Sololi, Nasimawana, il faut que le chef de l'État, les mois et l'autre, avant s'adhérer à l'idée à chef de l'État, tout avant soutenir ma candidature chef de l'État. Qu'est-ce qu'on entend d'abord par consultation? Merci beaucoup pour la question. Et là, le rappel, et là, le peuple congolais, je ne sais pas la majorité, tout le monde a une classe. Mais il y a trois façons, il y a une classe. Il y a une classe pour une simple formalité. Il y a une classe. Missou Soumi Balé, Akoloba français et belé boyokaye. Troisième, français yazo yokaye, biko comprendre été. Au coup de mikolo, on a écouté un journaux. Awa. Azo ganga mambo français, qu'est-ce que le président dit? Abani ko dit charabia. Par consultation, on voit le mot consulter. Consultation, ça veut dire quoi? Na yeko tout na yo, ndeko nanga. Okanisi nini na makambo to lingi to sala. La consultation n'est pas égale au dialogue. La consultation n'est pas égale au partage du pouvoir. C'est ce que le Congolais a évité. Ceux qui ont évité, quand le chef d'État dit qu'il a consulté l'acteur politique, ça veut dire quoi? Relation à Zaki Nango, na acteur politique Moko Oezaka FCC Cash. Parce qu'il y avait un coordonnateur, la FCC, et il y avait aussi un coordonnateur Yakash. À Monique entre Bangomi Balé, Bazo qui n'est pas dans le Samboka na gouffre. Gouffre l'accès Liboulou Yamabe. Vaut mieux consulter baninga nanga msusu o baza acteur politique. Acteur politique net banana na mboka oyo. C'est pas pour na choix nanga. Ba bemba baza acteur politique. Ba Moïse Katumbi baza passer dans la politique. Ce sont des gens qui ont de l'expérience. Ba Fayulu. Ce sont des gens ba Muzito. Ce sont des gens qui ont travaillé. Ba Bati Lukwebo. Ce sont des gens qui ont travaillé. Ba Baba Kingwa Kumwanza. Ce sont des gens qui travaillent. Ba Jean-Claude Mvoema. Des Atouma Tubwana. Et tous ces gens-là, des acteurs politiques, tous ces gens-là, ce sont des acteurs politiques. Oyo, Fatia a besoin pour consulter Bango.
consulter bango ça veut pas dire boy bo to vendre sika moko to sololi allez to comment partager gâteau wana ça to so tia peuple congolais na mawape na pasi a conseiller mon na mai tala boule to kenaki nango yango yo boule on a mone zo simba te ba respecter ngate maele ni boko pesa nga na maele bazo ko pesa yango ça que facha pour pesa est-ce que soki na bina chabino na telle place to ko beta bon c'est ça consultation donc loin de là batu ya sidé na zo ko yebisa bino batu ya lamuka bo excusez biso facha zo sala dialogue te il fait une consultation ba pesa bango mayele yango bo limisa biso consultation ça dialogue te ba o balingi dialogue baluka mboka na bango ba ko ça dialogue facha zo sala dialogue te facha zo vandi sabato ba ça dialogue ne ba San City bato ça qui dialogue na mboka oh c'est Laurent Désiré Kabila na mona na et pourquoi quand ils sont venus au Congo ba sala ba élection te ba yaka bango moko na Congo yango na tant mambo simbité yango ba na dialogue mais Fachi a été élu na peuple congolais ba promulguer ngo na CENI ezana ba pays belé à le coup constitutionnel est confirmé asa besoin ça dialogue sous terre a ozande mandat na yesila mais na kati ya mandat partenaire na ye o basalaki solo bato ba comprendre raté ba benga coalition c'est quoi moi na mai ezaneti libala biso peuple quand je parle peuple yo nga otalanga na yo to sanctionner ka présidence de la république to sanctionner ki parlement te ya mona parlement bango ata même batrichaki ba sali effort na bango lelo ba comme na majorité parlementaire constitution yebiso nini soki oza na majorité parlementaire oza na droit bimisa premier ministre oza na droit bimisa président assemblée et puis basaki ba majorité donc ya moni na ko majorité na bango wana ole batala ba intérêt ya peuple ba wolisa ko tala intérêt na bango moko one expression coalition facha tali kaka na coalition auto kena na bana mayo bilan ezalaka ya mutu moko ya président de la république ata bango ba pesa bilan te so na na ba ta coalition na aucun de côté yango moni fachi étant que président de la république na ba prérogative onyo so ba pesa ye a sali consultation a sali union sacrée de la nation nenge père na sali union sacrée de l'opposition radicale ça veut dire quoi bato na zana bango faut pas comprendre que ngane mutu na za président vision na nga eza ko sunga peuple vision nga za biso mbale to zo ba intérêt na biso te ya ye ya changa na cha parce que so to suis 32 ans ya maréchal Mobutu to suis 3 ans ya Laurent Désiré Kabila to suis 17 ans ya Kabibi wa uti kolongwa ça fait 53 ans peuple a se retrouver te kaka ba coalition kaka biloko wana yango pona ya monaki il fallait à ça la consultation na bana ezaka bana mai o la mukate il y a la société civile il y a ba petit na biso alusha il y a ba confession religieuse donc ça veut dire que boya to sunga mboka pomboke kene liboso yango moni consultation na pona nga tant que peuple na sepeli et loko j'attends de Fachi tant que coalition et salama a consulter tout le monde pour moi netinga a dissoudre nous ensemble parce que majorité déjà est se formé tant que dissoudre non bah qu'une élection rapidement pour moi pour la Assemblée nationale tant ici à former gouvernement n'ayez auto poser la question et ça partage ya gâteau te passer ngana yena batu nga 40 50 faut na 5 postes makambo ezate soto ke na li wana peuple mutako souffrir yango pona Fachi ako proposer mona mai nengo yena nouvelle majorité na yo pona nga na moni pe batu no basala mais ndenge ba yemba la moko wana ezaka te oyepa Fachi apesa ona mbongo aba no pesa na poste consultation Fachi sa bongo te donc bolongo lelo ko wana na mutu donc pour moi na consultation yo population batu internet ba internaute o ba la nanga na CPL pourquoi lobby eloka malamu ekobota na consultation au président de Big Ausala mais ngwanda pesi que non ba discours na ba ndenge yezo expliquer wana eza distraction eza pona ko distraire opinion. Merci beaucoup pour la question ba internet o ba tanga classe o ba yebi ba la nanga sikoyo soki lelo maréchal Mobutu c'est ce ko ngwendo akoya na mboka o eza pona nani pona ngwanda nzemboko kete ki le directeur du cabinet na ana vision na ya mabe asala que maréchal a kozwa chute na kata mboka est-ce que lelo biso population ya lelo o toza a guéri na politique to rolanda ngwanda maloba ngwanda zoloba bango na moyenne eboke chute rolanda ete toza na nil mai inquiétude que ngwanda pas telemi na Congo même na Belgique place ça ata na France aloba ke Fachi osala mensonge et discrétion lobande asenga pardon bozong sanga na mboka parce que abanga Kabila lo parce que ba mutu basala ke lelo Laurent Désiré Kabila akufa ayebisa bango vérité si ba plan ayebisa bango vérité neti pona ngai analyse politique papika be obola nanga siko ba internet na ko chata lito na pongo epongo na apesa nini buzoba 32 ans
conseil ni ya papa parmi bato expérience au tangi ba bemba banani yé pas en kati te ya za na kati mais à ça de grand échec parce que être directeur du cabinet chef de l'état avec deuxième personnalité à l'époque le gars qui sont hier lobby comme on est à l'époque Terminator de abandon silisa de bino bona likambuya à silisa on est singa analyse a guéri lelo na Congo na Rwanda maloba na été parce que azo voué bato à l'échec donc pour moi c'est simple distraction a sepel sa munorone na bato o ba ochela imatoi net biso analyse auto ça bien aguerri je connais le français j'ai étudié je connais la scène politique et tout ce qui se passe je n'ai pas data buzo bangwanda te wana ki réponse na ngai fayu le père lobby que non ils ko distrait opinion publique ils en ont maramoro do to ko ba région de ka fayu bon ye avant allo balelo a kenazon sa kabila 3 millions d'euros pour na juger Fachi ba to be bana na musitwat pour na pata pour na pata donc là, on a besoin là, les politiciens pas ta faut pas luka classe ta bango. Il y a une différence entre faire un dialogue. Pour maintenant parce que il y a pour ça dialogue. Il y a pour ça dialogue. Ba luka ba tu na bon ça dialogue. Fachi encore 3 ans et 2 mois de mandat. Alors aussi ça 3 ans et 2 mois de mandat. Dialogue c'est ça consultation. Il y a une grande différence entre consultation et dialogue. Dialogue dans so benga bino boya to kabula et loko pour na likambo ça consultation boya na mayele. Poto kolisa vous allez oyeka na mayele na zui et sili okena et bébé baso yana ba ba pesi melango akei mais so yozo c'est la dialogue kele na mboka mususu oyo place élection ezate mais ko la biso za une élection dialogue ezate consultation oya boy akesa pe mboka nayi parce que tokena une élection na 2018 on a voté un président on a un mandat 5 ans on ligne dialogue fois c'est l'année 2023 avec ça dialogue ezate consultation yo moni dans ba et le reso ba biso congolais il faut tout dans la lingala consultation na lingala la kisinini ba yebité aba on consultation la dialogue non il y a une différence entre consulter et dialoguer tozo solanga no ba problème sur le Canada ndako nanga poto zo solution ngana yo consultation nazo senga yo mayele moi idée neri na continuer yango tellement na Congo ba tebele batanga classe té ba bi français té ba mo comme son dialogue il y a pas de dialogue mes frères il y a pas de dialogue au Congo parce qu'il y a un mandat de 5 ans il faut mandat 5 ans ici là. Pour moi, les réponses nanga na pesi ba internet bala nanga na ba pandisango na ba joso na po mayele onga na so pesa na yebite oui ba te ba contredire bala souci mbokate parce que soki azobenga batu wana a ça la union sacrée de la nation ça veut dire quoi bato ba roya na consultation ba bimisa mayele pour nation na biso congolaise ya République démocratique du Congo et que ne libo na liboso Papika BAC qui est na kati wana pe ba consulter FCC par oya pe ça y maka mais yeba boité abai bien acteur politique ça veut dire quoi autorité morale peut pas consulter non un acteur politique c'est quoi c'est azali coordinateur il y a un parti politique naé et non regroupement faut te appeler quoi na msobaso bosana il y a regroupement politique et il y a parti politique il y a zoluka acteur politique donc ça veut dire ba président ou bien ba coordonnateur na bango et ça une personne et ça te boya 12 ou 20 il y a pas un président autorité morale. Mais non, est-ce que ce qui est à l'Igaya et ça le problème te mais to boy maman benga endo benga te ba benga été président asa lansaki je lance oya lingia ya aya et ça suma mute ba kuta ba mi balé ba ko benga batu nyonso pour tant alinga asa adresser le vendredi prochain à nation a oyo so moni constitution na solinga batu nyonso tout voilà ma yele ya sikebimi yango ndenge bimi to tina on a cour constitutionnel parce que faut la constitutionnalité ya makam au président zo sala bakokende bakotidia pendant 72 heures tant ba étudier ba tindia on a conseil d'état à lobby oyo makambu chef de l'état il faut asala donc au moins ba tebele ba so kufa ba so discuter parce que ba yebi procédure o esala makate soko lingo yeba mulai ya consultation il faut yeba esala makandenge nini esuka ka ndenge nini ndeko Papika Bea si Mama Loba, chef de l'État, tu as remarqué silence total, il y a PPRD, il y a FCC. FCC a zolobate, a salara ba réunion. Nini population, bozo zela, bakoki ko zela, na sima ya réunion ya FCC. Bon, merci pour la question. En démocratie, tout est permis. Tout ça dans la République démocratique du Congo. Baza libre, il y a aussi là-bas. Réunion là-bas. Baza libre, il y a un partenaire financier. Parce que tous ces gens, députés, gouverneurs, comment dans une marche au Basala qui il y a 2 mois, toi tu es un gouverneur, toi tu es un homme d'État, on marche. Non. Quand tu es un homme d'État, on peut marcher pour la majorité, ou bien pour la parti politique, ou bien pour le regroupement. Donc pour un partenaire financier,
Le roi a sa réunion à Bango. Baza na libre choix ya osala. Mais là on est na osenga Bango. Est-ce que biloko obozo sala? Est-ce que c'est pour mettre le peuple? Non. Je ne suis pas sûr. Parce que bilan à 18 ans, si on a un bilan. Bilan à 18 ans, on a un. Et puis de deux, dans la place, on a un koutana. Si on a un bon bimara. Neti oba oti okuta kalamingte, on n'attali pas Eliezer. Pendant un jour, il y a 3 juges qui ont prêté serment. Donc, bino aura $7 000. Baso kono bino pona ba $300. Si le peuple a vu combien na ba $300. Au moins nombre ga bazala ki baki 240. Bakabona ni 300. Et si on a bimi libanda, misère ça nani. Il y a population. Donc c'est pour vous dire que bande konanga, bango ba tala bango intérêt na binoté. Ba tala intérêt ba poche na bango, na oya ba vie na bango. Donc pour moi, eza o abenga nonsense. Eza non even au banglais balobaka, ba sala ta 100 000 réunions. Mais souci na bango ça souci na bango ça pour la peuple té. Ngana yebi eloko na répondre té. Mais dans la démocratie, ils ont le libre choix. Il y a aussi la réunion de bango ndenge balingi. Mais le col la peuple a dans centre té et ça non even. Eh bien, Papi Kabea Mutuna ya Souka, est-ce que Vital Kamerhe repère aux Ali Banda pour Naza la consulter? Bande Konanga, Botika Biloko Wana, to confondre la liberté et la condamnation. Qui est permis à acteur public Yarosali Banda? C'est lui qui est libre, qui n'a pas de problème judiciaire avec l'État congolais. C'est lui qui est libre Libanda. Mais tout le monde connaît, le monde entier, à l'anda qui procède à Vital Kamerhe. À mon avis, comment Kamerhe a été condamné à 20 ans de prison. Plus 10 ans de non exerçable de ma politique. Donc en ces jours les lots, na mon importance na Libanda te. Nenga zaka na hôpital kuna na centre nganda, atika ka wana sa politique na téléphone. Mais na Libanda bo eza place na été. Donc Tommy constate na na za mutu ya cash. Na za contre été mais dans na état autonome le certain état de droit. On a déjà tranché après mana muke kuna na centre nganda à sa politique après 20 ans. Pour moi, j'ai dit et j'ai tranché. Lilobano Asuka. Lilobano Asuka, na osenga na ba Congolais. Na moni ba Congolais belé, na mikolo bana mike. Bolinga ki classité. Na osenga na bino ata ba cours d'histoire bozonga. Ba faire comprendre na bino français. Pour na moni belé, bozo discuter na français mais boyebi français yangote. Eza injurité. Parce que comme ba débat okuta mutu azo débattre discours ayebeta mambo le discuter. Aba oyoka kiti oyoka ki. Na zo senga na bino bandeko. Bopé s'appelle chef de l'État, chance Nathan. Parce que azo redresser les biso mboka malembe. Donc il a échoté. Et puis na bandeli lisusu. Consultation ezali dialogue té. Il y a qu'une consultation et il y a un dialogue. Tous les deux ils ont deux mots différents. Donc Ponanga, chef de l'État a consulté Batou, a Silissa, mais il n'y a pas de dialogue au Congo. Na opesa mbote na bai oba kolandanga, oba ko soutenir émission nanga ndenge zoleka awa. Eric Kalala Mbia, Olivier Kalala Mazembe, Fatou Kone, Fifi Kalala, Papi Likolo, Claudita. Batu oyo bazoko la nanga sikoyo. Boye ba ke tozali pona bino. Tozali ka pona o batu mususu te mais tozabe pona bino. Bozana ba question, bozana ba demande, botu na petit peuple mais numéro nanga naza ko pesa bino yango bozana na mutu nyoso mi balé RTL. C'est le 099 566 18 03. Je recommence encore, je me répète encore. 099 566 18 03. Yami Balé, c'est le 099 685 20 22. Je répète encore pour une énième fois. 099 685 20 22. Ce qui est au Rozouanga, au Yebisingaï, et l'oko émission demande nos années pour toi analyser biso nabino et longo. Merci et je vous dis, on se voit à la prochaine. Eh bien, merci, c'est par ici que nous mettons fin à Ninyonga Wabino Gloire Bosobo Outremadi Bosobalo Baobenga souverain primaire, petit peuple. Je crois que nous avons l'autre, ceux qui ont Volding et tout, quand nous étions avec toi. Numéro Yangwana Benga Koma et Gozala Malam pour aujourd'hui, on se limite là. Bye, ciao. Ma mission TV, le miroir du monde.